mobali wana balinga alongolinga na souffrance wana nazalaki na mama. Ntango mobali asali AVC traitement esibite mobali aye kokufa. Bana linga na mobali na nga mabota eza te, mabotaka te. Soki nalali na butu mama nayebaka to ekomelanga na butu ezalaka ndoto ou bien réalité mama. Soki nalali na butu mama physiquement boye na mobali na nga moko tosanganaka nzoto te po parente bapara kokufa ngai nazala baboti te mama. Nakendati po banoko na nga na explike mama banoko baproblème nga amonaka kolobelanga te likambo noko naoyeba te naokimela wapi. Nalai na butu namonaka bafamille mobali na nga, namonaka bafamille na ngai banoko na nga mo baoyo okushe na ngai. Oh namonaka oncle mama milimo ezodiokolo na butu ozofukama. Tu me dis Nathan. Et ton oncle Nathan couché na yo? Noko na yo peka Nathan bwana. Bolina etala komi nango. Kolinga tena matali susu. S'il vous plaît, kolinga tena matali susu. Jesus! Nagenda mboka tira alwa antenne. Tira antenne. Tubula mwezi na butarati tukushali solo na butu. Shebiso Télévision organise un grand concours de musique gospel dénommé Shebiso Talent. Vous êtes jeune chanteur gospel talentueux, l'occasion vous est offerte pour décoller et vous faire connaître partout dans le monde. Inscrivez-vous dès maintenant en envoyant votre vidéo d'acapella, y compris votre nom, post-nom et prénom. Via WhatsApp au numéro suivant plus 243 90 60 72 307. Les concours débutera le 4 juillet 2026 et la grande finale interviendra le 29 août 2026. Tentez votre chance pour gagner plusieurs prix et d'autres surprises. Chez Bissot Talent, la chance est là pour la promotion de vos talents. Pour plus d'infos, appelez plus 243 90 60 72 307. Kadi, olobi babulu ezate dans le centre professionnel chez Bissot. apesi bino occasion ya apprendre métier pour na kozala moto lobby spécialement conçu et organisé pour aider les orphelins. Venez être utile à la nation congolaise. Bana ya bamwashi ole okende kutelengana na baterase ovanda ko nazane lokwa kusala te yaka kuyekola kokanga soki. Auto-école, prise de vue et esthétique. Na centre de formation professionnelle chez Bissot. Ouye pour le métier nzike. Formation de qualité, formation professionnelle à bas prix. Jeune orphelin Nyonso, il y a moins comme à mobile. Pour tout jeune qui veut apprendre un métier, il y a qu'un centre de formation professionnelle chez Bissot. Pour vous filmer un mariage, il y a qu'un la moukap. Vous voyez moukap? Make-up. Chez Bissot, centre d'un Bissot Moko. Tika kula la Yaka, yaka ko, yaka orphelin yaka ko, chez Bissot Pro, yaka ko, yaka, yaka. Centre de formation professionnelle chez Bissot t'accompagne jusqu'à l'emploi. Nous sommes dans la commune de Limité, à la première porte, Fikim, village Pepsi, staff chez Bissot. Contactez-nous au plus 243 82 01 22
226. Chez Bissot Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Pendant 7 ans, moi la vie. Parce que jamais, ce qui moi si tout mon bas les obos taté, ni un côté la kebo kabwana. Et là on y yo senga so a tout ça la nuit pour la tout c'est retenu. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à votre émission. Bravo Jésus, cette émission qui vous ressemble. Émission de Kokokai na yo, Nangai, Nabisonyo surtout. Abonnez-vous sur massivement, aimez, likez, partagez. Vous ne serez pas de site Bakaete. Émission où on est au Lobaete. Quand cette émission nous ressemble, c'est-à-dire nos vies, nos problèmes, nos difficultés, et koza lokola na linga linga la baloka eko kokanaka. Vi ozanango, vi oyo. Vie quelque part et au sein de kokokana. Bolanda Rabi Soebele, merci beaucoup parce que vous êtes tellement nombreux à nous suivre un peu partout dans le monde. Que Dieu vous bénisse. La Pambolabino. Mais bien aimé le Seigneur, yondo rozali bako otanga na katsa plateau yo. Où est-ce qu'ils ont pour avoir? Des fois, voix m'a cassé, il y a la prière, il y a beaucoup de choses, le travail que Dieu nous appelle à travers tous les serviteurs de Dieu. Au bazo le Canada, bravo Jésus, vraiment, tout ça moussala. Tout ça a besoin de publicité, c'est celle Dieu qui peut nous témoigner. Ma soeur est salara au passé les lisarayo, au mituna des fois au bengi, basal au tuni. Lisole sukaki ndenge nezaka lisolo te za via batu. Mais na kati ya via batu wana na sengi na oete. Courage aroya na plateau ezati. Mais bisiko ozali. Oza na vie ozo leka nango. Oza na ba problème. So omoni ki oza besoin de confesser qu'on se repentir. Luka basala nzambe eza tout autour de toi. Okangela mutu kando yino tia poison. Au salamabe, ebele, même les familles moko yeso lela tout de suite aux autres parce que au salara quelque chose. Et ça la papa moko avandi alali ana AVC à 15 à 10 ans, ba au monde selanga apôtre Pierre qui t'était passé. Zora yondo tchara poisson. Yondo inara na musala. C'est repentir, confesser. Yamba Christ comme Seigneur et Sauveur. Soko ya bravo Jésus te. Eza problème te. Mais tout autour de toi eza basana nzambe et osunganga na yo tolo ba vérité et sunganga na yo tolo ba marambo to bomba na tsa motema. Merci beaucoup nzamba pambola bino na linga koloba langage oyo ezalaka. O eza na Biblia si Christ est affranchi en nous, nous sommes devenus totalement libres. La liberté, même sur le plan physique et spirituel, dans la vie d'une personne, c'est très important. Merci beaucoup, les héros dans l'ombre. Zamba Pambolabino. Du côté de la réalisation, je vois Zara Kapita. Derrière la caméra, je vois, j'espère Kachama et pourquoi pas Israël Monzo. Et pourquoi pas nos DGA, Papa Elissi Nandou, que Dieu vous bénisse, vous êtes tellement nombreux. Zamba Pambola Bino. Nzambe alekanako pambola. Batunyo sotu oyo. Basoutenaka ba orphelin, ba veuve, ba vieillard. Ba personne vivant avec handicap. Et pourquoi pas batupe o bazana bango pe na ba papa na ba maman. Même ba papa ngo na ba maman ngo bazana ba vie passe. Mais oroke koluka ekuna na maluku. Na suka.
otali ndako leli soutien na bino kopesi ata fond ateka ata ya makala ata ya mapa akomisaka nzambe po alesa ata bana wana. Voilà, je suis aujourd'hui avec l'apôtre Pierre Kitete. Ça fait longtemps. Shalom papa. Ça fait longtemps la plateau. Oh, na plateau, ça fait longtemps. Mais chaque jour on est là. Ah oui, chaque jour. Voilà que tout résultat mon gongo n'avait cueilli. Voilà. Ngapé n'a la moins difficulté par rapport il y a jeudi. Il y a jeudi. Ndenge nzambe a biki saki bato. Amen. Les délivrances que je vis, j'ai dit seulement merci Seigneur parce que le Dieu de bravo Jésus est à l'œuvre. Il est en train d'agir. Et de là nous avons profité ko yebisa pe bana ya mboka nini otozokendo dans liboso na Kolwezi. Bana Kolwezi. Bozela bravo Jésus avec toute son équipe. Tozo na Kolwezi pour na musala o nzamba recommandé biso pa na bino. Apparemment Kolwezi to kita sous Lubumbashi. Ya to Kolwezi après to Lubumbashi. Jour moko je crois des jours to dépendre na ndenge molimo ko tambusa biso. Et puis après tozo na Kinshasa pour na ko préparer bamboka mususu. Bamboka mususu. Nzamba pambola o papa. Amen. Otangi makambo jeudi. Batu nyonso bolandaka biso to se retrouvera chaque jeudi parce que papa il faut to ko moloba ngo po batebele ba obunga. Oui. Et à un moment na la kilt na bimi na tema na entrée wana. Chaque jeudi to kuta na l'entrée ya fikini ya première porte. Bandeko ba uta côté ba lingwala, Gombe, Kasavubu, Matonge. C'est-à-dire, tant on attend qu'il faut comprendre déjà, Kapela, Yolo, Kalam. C'est-à-dire, Sozoyabwe, après l'imité 16e rue, première porte à Fikini Yangwana. Place Ekeko ya Muki Azalaka. Au koti wana, salle moko ezala wana balela bibembe. Et bana komo nango bi kapi. Mais biso to la bi kapité. So otiki ka bi kapi. Au salika 3 pas. Cristal en face babengango tunakara pavillon 22 toza juste wana chaque jeudi de 8h à 13h30. Apôtre Pierre, patriarche. Ngaza mambebelo tout nous mais apparemment il faut tolugane mission moko boye. Oui. Oto yambi bakate. Oui, normalement. Normalement. Mais s'il y a une ou deux questions, c'est pas un problème. Et n'a pas la question. Yeah. Makamunyo so saka wana. Nenge batu ba robika wana. Nenge batu ba omona loboka nzambe wana. Nenge ozara oti pu ntake. Yesu kaka. Mama weti. Omoni tango batu balalaka. Biso lalaka te. C'est ça. Tolukaka nzambe. Tango batu bazokene mosala biso dans la kati ya présence nzambe. Donc ce sont des résultats de la prière. Toyekoli ko salela nzambe na bosolo. Ke nzambe soko tamboli na ye na bosolo, nzamba se manifestera toujours. C'est ça le grand problème. Yekola kaka ko tambola na nzambe na bosolo. Nzamba lingaka alima. Ndenge nazo pambola pasteur bienvenu Mukobo. Ndenga lobaka alima. Alima. Boy droiti. Oui, droiti. Dieu aime comme ça. Voilà. Il y a un déjà résultat, il y a ba prière pour nous kanzambe. Il a dit dans sa parole, c'est lui qui me cherche, me trouve. Nzambe ba lukakai. Laisse-moi profiter. C'est une question. Bah tes spectateurs vos passion. On doit parler pour l'amonier. L'amour arrive chaque jour. On est chaque jour dans le programme, mais c'est pas chaque jour dans l'émission. Tout est Brazzaville. Yeah. Batu balinga ba enlever yo. Ba kena yo. Bisonne to c'est la sécurité. C'était grave. Voilà. Bon. Comment tu vois la vie chrétienne de Brazzaville par rapport à Yanenge, la population était mobilisée de venir à Brazzaville? Ah oui, maman, weti. Wanezali, tozozong sana lokumu pa inanzam. Amen. Zambazo lokumu. Mais Brazzaville, tozozong lisusu. Ah, parce là c'est sûr. Il y a une grande émission à Brazzaville
oyo photo kende surtout continuer. Donc après nous allons penser, on va prier d'abord si Dieu nous convainc, si Dieu permet, s'il permet, parce que il y a pas mal de choses dans Brazzaville. Na Kinshasa to priaka, c'est vrai, il y a des choses, des choses, mais à Brazzaville, non, c'est que il y a plus que des choses. Non, plus que des choses. Donc voilà, on sera contré à Kozonga sous na Brazzaville. Parce que jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui nous appellent. Bazobenga. Ah oui. Bazobenga. Donc on va rentrer encore à Brazzaville pour continuer. Mais cette fois-ci, on fait un stade, non? Tout ça sous la salle. Et là, qui n'a place na commune et mairie à Wenze. Mairie à Wenze. Cette fois-ci, même les directeurs, il y a cabinet, il y a maire. Il y a Wenze alobaki que ceux qui toyé na état na bino na boyel sous abaki to stade. To stressa qui dans cette fois-ci to au stade. Voilà. Voilà, merci beaucoup apôtre Kitete. Au-delà de tout, même en dehors de l'émission, et mon abé encore patriage parce que je sais mais nangina lobara toku Feliben. Quels sont les messages? Tu étais là, il y avait une émission et les cas qui mais lobby tout ça qui n'a famille à Ben. Là je peux pas dire ce qu'on a conclu mais beaucoup de responsabilités il y a matange zongela biso. Ingénieur Ben est parti. Parmi l'ingénieur numéro 1 chez Bisso Télévision, il était Dipro, Dicap. Donc c'est pas dit que quand ceux qui m'talo a koufindé ba komolo ba malamu. Oui. Mais c'est vrai que ingénieur Ben était une pièce maîtresse il chez Bisso TV. Moi j'ai des bons souvenirs jusqu'aujourd'hui ingénieur. Tant on a mon akaye, non bien. Très bien. Oui, assez le karaté. Simple. Assez kaka. Namna en tout cas n'habité hein, ceux qui nous mona menga, namna moné pas assez quitté. Namna ki assez kaka. Et puis c'est là un clip moko boy. Aïe. Nga passé là nzembo. Oh my god. Asanga surprise nzembo mo boy. Que son âme repose. La mère des opprimés. Ouais. Et puis c'est là on a besoin de soutien. Des soutiens de tous. Parce que les moko ya bato bazo permettre bota la biso na banda qu'on a bino. Il est parti, liwa izaka pona bato nyonso. Funérailles mutuno sa chaka la loboko na pati. Très bien. On a besoin de tous pour to kunda ben na bonheur na. D'accord. Merci beaucoup. La mère des opprimés Bazala, Papa Zara Kapita, c'est lui. Nzema wa bimite na lukambo on a ça clip. C'est-à-dire à part kozana musala on est une famille on a Sara DGA Sinandu Kweli on est une famille eza mamsu batumusuba osala te mebiso peut-être oza capable osala ndenge ya opesanga ndenge na ozongisela voilà pona ko effrayer invité na biso te à excuser biso bon comprendre biso tozolela toza na ba programme toza basali na pesi ombote. Shalom. Comment vous allez? Bonne nuit. Muke na ngolo nzambe babengi ona kombo nani? Kombo na Miriam Fataki. Miriam Fataki. Toza na ndeko na biso moko toza nga na epina mapasa. Moko ya présentatrice ya émission bravo Jessie. Baloba eza maman wechi to eza maman Miriam. Na pesi mbote bisikaza. Ni pas ça. Alors, Obala, célibataire, marié, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Obala. Marié. Oui. Ça nini? Bon, Naza, femme mariée. Na debouyaka. Yeah. Merci. Nous présentons l'apôtre Kitete, qui est le serviteur de Dieu que je respecte beaucoup. Avec ce que Dieu a mis en lui. Soyez le bienvenu dans notre émission. Bravo Jésus. Merci. Je pense qu'au cours de cette émission, que Dieu nous fasse grâce par rapport à l'Ogoye Nango, l'Ikamboye Nango.
Nzambe na biso asalongolo. Merci. Voilà. Mais totika papa kamba biso na prière parce que nyonso tosala si amoyo so tokomisi Nzambe te tozongisa matondi ata ya pamba te topesa matondi matondi papa kamba biso na prière. Nous te disons un grand merci Jésus-Christ, Dieu des bravos Jésus, pour natango pesi biso ya kotombola kombo na yo. Tolingi kolo o ezobima na monoko ya mosi biso toza incapable ya kopesa solution pesa biso mayele na yo po topesa solution pe ba nyonso bazona na biso na bandako bapambola manzambe na nzela na mission oyo kati na kombo na Yesu azalaka nzambe tobondeli boye. Amen. Amen. Oui, maman Myriam. Il passe à de maman Weti. Magoyo za Myriam Amwendo. Nazoka. Merci maman. Ndenge boyambinga lisusu na émission na bino. Nyebi keza mbala liboso na ngai na ya na bravo Jésus. Ya nzamba pambola bino maman. Maman naza orpheline de père et mère. Auta ba Congo, papa kufa, maman kufa. Nakoli na vie mo ya pasi maman ya souffrance vraiment. Pour la kokende ba parents na nga na nyoko mita mulai. Esengo na vie na ngezala te maman. Nzambe akosala nga ngolo na kokutana na mobali moko. Mobali wana yaki ko bala ngai. Mobali wana balinga alongolinga na souffrance on azaki nango mama. En tout cas nayaki kozwa mwa muke esengo na travers mobali wana. Ya tovai na mobali après 4 ans mobali yako sala AVC. Tant mobali sali AVC traitement simité mobali yako kufa. Maman imagine que mobali alongolanga na niveau ba Congo na Mbanza-Ngungu aina nga na Kinshasa. Atenga na condition bien. Tant mobali ya kufi ba famille na ye basiliki babalukela kingai. Na mona ki passe multiplier yaki sou makasi. Autrement ça ils a quitté maman na ko zonga kaka na ba Congo. Tant na ko zonga na ba Congo souffrance na ko sala kiboya ko sokolela batu bilamba. Je na kebeta ba porte na bandako batu mutu so azana bilamba pesinga sokoli ya futinga mbongo. Muko mususu nde na uta ka misana nga na zozonga. Niye kokutana na mwana mbali moko na komba trésor. Mwana mbala ne bisinga na sepeli na yo Siko mama to mwana mbali wana zolinga nga na mitala ki façon na zaela ki. Elamba malonga te, suki malonga te, logomi na makolo, mwindu salite parce que na vivant na souffrance. Natali na aspect ya mwana mbali wana ndimaki te mtu avi kolinganga. Non mona kon dire a Monica ka parfois atali non salité metali nanga te metali parfois nzoto nanga tayi nanga. Oh soki lelo bimi nanga ka komona otika nga parce que ba kino tant ba kana ba kongo ba sakanela basi na ba mboko na ba province. Nezaki na ba doute. Abi nanga ko douter te na sepe no vraiment za qualité nde moi na nde na lingela moi c'est zalela. Ne ko linga mo mbali wana. Tant to ko linga na mama ne bité nzambe mtataki na vie na ngai bon. Ne bité nzambe za père des orphelins orphelines. To vivaki bien alongoli nga na mboka ayiko na nga na Kinshasa mama. Tango na nga na Kinshasa to komi ndako moko na mobali. Ti lelo nazalaka na ye mama mobali na nga za homme d'affaires. Azana ba société minene na mboka oyo na Kinshasa. Azana ba société OK asala ba affaire mito ke utaka Dubai ekitelaka na société na ye. Na vanda na mobali na nga bien ataka nga l'aise na nyonso mama. Eloko etungisa foyer na nga na minute oyo ezozangisa nga kimi ezolesa nga butu moi mama. Bana linga na mobali na nga mabota eza te. Nabotaka te.
soki nalali na butu mama nayebaka to ekomela nga na butu ezalaka ndoto ou bien réalité mama naye koyeba ngo kaka soki nasutuki nazongi na kibomoto nde naoma oraisonne makambo elekeli ngai soki nalali na butu mama physiquement boye na mobali na nga moko tosanganaka nzoto te mpo mais so otali biso oye na ndako na biso otali vite ovivaka nango mama natambolaka na mutuka bien navivaka na condition bien mobali na nga mpe aza mabe te mobali na nga aza boga mobali kitoko élégant mais na mbetu boye tosangisaka nzoto te mama mposa mobali na nga ezalaka te na mbetu mais na mbetu nasanganaka mpe na mibali mosusu na mbetu ndeni nozwa otrishaka mama ozalila lisusu okoti bango mama natrisha mobali na ngai te physiquement boye mais soki nalali mama omona mobali mpenza ayaka mpa na ngai alamusi nga Miriam lamuka naza na posa tosangisa nzoto wana nini mama nayebaka te soki ezalaka nini mama nga mpe mwana longoli bilamba caresse tosangisi mpe nzoto mama mais ntongo etana na réalité bomona ntongo nosutuka boye nomona nazaka na mobali na nga moko na mbetu mama Ça c'est grave. makambo ezalaka nini mama nakovanda boye naza mpe na moto na koexplike problème mo te mama naza moto olobela ngai te naza na baparent te baparent bakufa ngai naza na baboti te mama nakenda ti banoko na ngai na explike bango banoko baproblème ngai amonaka bolobela ngai te likambo noko naoyeba te naokimela wapi naza na papa te naza na mama te noko bino nde boza baparent botelema problème oyo ewumeli ta molai wita na ndaka libala namonaka makambo oyo mama mobali na nga avandisi nga dernièrement abisi ngai fataki towumeli naza na mwana te age ezokende baboti na nga bazoloba naboyi yo te mpo nalingako mingi oza mwasi na nga mais permette nga nakende ofele nake kodokte mwana mama naza na pas même 40 ans mama mama na na 34 d'âge mama mwana te mobali aza jeune mama mobali azoloba so nalei na butu namonaka bafamille mobali na nga namonaka bafamille na ngai banoko na nga mo baoyo okushe na ngai ndeti dernièrement mama nalali naomona mwana suka ya mobali leki ya mobali na nga mwana suka na bango nata tokushe mpe naye tosilisi mama ntango nosutuka boye ngambo ezolekela nga yaya mama explike nga ndoto to tu vois vision mama naoyebi so likambo eza ndoto te mama eza réalité mama nakomoyoka na mobali na nga mawa mobali na nga sala nga mabe te mama te libanda bana lingai na mobali na nga 8 ano nakanga ye na mwasi te mobali na nga kendaka mosala omona 18 19 aye na ndako soki mpo oya retard omona abengi nga naza makambo na osala mais titokoma ba 22 21 na okoma deya na ndako mama natamboli mama naketi na baeglise misusu ya milimo balukela nga solution na baproblème oyo mama solution eza te dernièrement naketala moninga na nga tovandi boye tozosolola aye kotia chaîne moko tootala namoni baémission moko ezoleka nayebi se tikano émission na sepe nango makasi naye kotala na émission bakomi bravo jésus nde naye kotuna moninga na nga nayebi se émission oyo eza kaka na Kinshasa alobi awa ezalaka wapi naye koyisanga bi ezalaka na lemba foire na première porte bayambaka motu nyonso problème nyonso oza nango ka nyonso balemba na eloko te soki bakoyamba yo baza mpe na bapaster baza na nguya mpe ya makasi so balandeli yo bapriere nde ozwa kimia mama koya na nga awa naye na esengo te mama
Maman, le 3e jour, on a des balais à côté. Pendant que je suis en train de docteur mwana. Maman, et ça n'a pas si maman. Ce que soit que docteur mwana. Maman, mwana on a une infection. Mobile n'a pas kasi. On a une infection. On a pas ce qui est long d'aba swing à pesinga zemi. Maman, on a une infection. Mwana wana. Collègue mwana n'a mona boti. Eh maman. Maman, pardonnez na sama kolona bino maman. Maman na fuka mi maman. Maman bela nzambe na sukanga. Fome mubena ngabazoloba mama. Oh, salongolo. Mama libala ngekufa te mama. Salongolo. Risque makasi mama. Comme déjà risque mon ballon que docteur moi na suka wapi mama na ngai. C'est calme. Est-ce que tu peux te calmer un peu? Toi bani to solo là. Naebi que même la Bible, il y a un moment donné prière à lamentation ezalaka to basusi baplaire badésolance oyo tozala nango. Mais quand tu viens devant Dieu, tu peux pleurer. Napekisa moto alela te mais nayesaka motu ntango ozolela banzaka bisiko ye mpo bisiko oyaki eza pepe so solution. C'est calmé. Voilà. Merci beaucoup. Je voulais tellement poser des questions à la dame. Mais maman, ma Myriam, maman, ça va? Un peu bien? Ça va, maman. Un peu bien? Merci, maman. D'accord. Ndoya li passe à maman Wechi parce que comme on kokani na maman Myriam Nabiso. Question moko permets-moi de te poser. Non, ça va. Apôtre. Maman Wechi. Nino kosa. Oh my God. Nayoki. Il y a des choses. Hein? Nayoki passe. Oui. Parce que nami koti kati na ye pour na koyoka douleur oyo. Oyo a traversé depuis son enfance. Ti na ndenge ya komilelo. Papa kufi, maman kufi. Akoli na passe. Azwaki mobali ya liboso. Asali AVC. Alors, na moment na moi vie ezwaki moi en plaire. Ba arraché mobali apesaki moi sengo. Mais nzamba yo sala ke malgré azaki salité na nzela to tambola. Akutana mobali moko oyo ye moko alobi un homme bien battu. Et elle ne pensait pas que Lolenga mobala boa koli. Amoni kalem so alinge po na nzoto pa bimana ya tikai. Mais cet amour est comme il est. Vous l'avez combien d'années déjà? 8 ans. 8 ans. Bozana mobali. Oui. Mobali fidèle. Mobali fidèle, daddy. Kimia. Kangi na message te lo côté. Nazoye na mabe moi c'était mageto na ndako libala makambo ezanga te mais mobile na ngalinga sala mabete problème oyo eza degré moko très élevé ya mari de nuit. Hein, oyo a commis abimi kutu na niveau mari de nuit parce que dans le monde spirituel na domaine na ba mari de nuit tozana ba mari de nuit tozapena ba homme spirituel. Mari de nuit homme géant. Oui, voilà. Mari de nuit c'est-à-dire que tango moto alali aloti ndoto amoni mobali moko abia ye peut-être azwe longi ya papa na ye to ya mobali ne akala aye babimi na ye peut-être pe ola muki na tongo moni pena que non il y avait quelque chose qui s'est passé. Mari de nuit. Mais niveau o ya komi nango eza sous niveau ya mari de nuit. Elle a monté les escaliers. C'est-à-dire bato simbaye. Son présence spirituelle. C'est la présence de l'homme spirituel dans sa chambre. Aya simbi à la moussie. A longoli pe bilamba. Hey! Vous voyez?
alongoli bilamba, c'est-à-dire dans le monde spirituel baza ko voiler intelligence amenaye pe connaissance qui bomoto na ye alamukaka déjà na butu alamuki. Oui, c'est pas des choses où azolo bayan d'autres on a déjà prié pour ces gens de choses. Mazolo balanga awa la kutu na vidéo abilanga vidéo nga na bana ebi lokote mobile nga no monde mobile nga mo krelenga makambu po boya nga idadi mobile nga zupe na telefone la kisinga vidéo dadi na mimodi nga moko afilme nga na telefone makamna sino sala mbetu dadi. Donc degré moko très élevé. Nous avons eu déjà du Cambo yo to sambela pona maman moko aux États-Unis hein. Aux États-Unis a foutu billet a été na Kinshasa uniquement pour un degré haut. Homme spirituel. Homme spirituel soit côté na kati ya ndako. C'est fini. Il va tout paralyser. Libote koyate akolembisa mobali na yo comme 5%. Makambo na omona ngwana dati mobali na ngande za boye posa nezalaka te yepe mobali na ngaza tuna posa na ngate na mbeto. Et puis maman meto zalaka bien le côté problème ité. Et en plus disparition à biloko musuna ndako. Est-ce que ndako bobungisa ba biloko ba mbongo ba montrer ba biloko ya mikelo. Dadi dernièrement uto bongisa uto mbongo biloko te umit ba collier uti Dubai yeye. Dadi na komi na suka na bete no sande nini dadi. Dieu va te faire grâce. Mais na butu na yo lobi omona ki pe leki ya mobali na yo. Dadi na mona leki ya mobali na ngai na mona na oncle na bango. Na mona bande kwa mobali na nga na ba famille na nga moko. Vraiment mina na oncle na nga moko. Na mona ka oncle na nga na non neti sono yo tangi kombo dadi. Attends. Leki ya mobali na yo bobimaki na yepe na butu. Tobimaki ne dadi tosangisi ne penzoto. Obimaka. Mama na bima na famille ya mobali na nga. Na leki ya mobali na nga na mona bango misatu wana na kushana na bango. Des choses. So na mona ndengo ya bisa mobali na nga ite dadi. Mobali na nga za mobali moko malamu mobali moko kimia. So na mona so na bisi mobali na nga eske mobali na nga ovanda na nga. Papa mobali na nga okanisela nga nini mama. Soka déjà monayo a remarqué na butu pas filmé yo. A filmé nga na butu nde na osala action na mbeto. Ba geste ko. Problème ezali moni mwana mwasi oyo nzamba osale grâce il faut le kana délivrance parce que libumu na ose beba oyamba ba mai bolimbisa pona mo oyo oyamba ba mai ya mibali ya butu ebele na nzoto na yo et ba mai wana tango zo ya bango yango le créaka un jour kokozwa cancer ya utérus. Au monde comme il saigner chaque jour. Comme il saigner chaque jour et comme il na liwa. Parce que la Bible dit que le voleur ne vient que pour égorger, dérober et tuer. Ce qui est à phénomène wana est trop élevé à matin niveau. Bon, niveau phénomène les ala kami collaboration et famille à mobile na mwasi. Basangani pona koluka bit moko. Il y a qu'à détruire. Soit moi si, soit pas détruire mobile. Voilà pourquoi le bien mon arapé famille na ye. Na famille ya mobile. Donc nazo bon de lanzamba sunganga pe sangama directif alikamo parce que je vois que ils en apportent moko ifungwa maka oyo makamo yo sekoti. Merci beaucoup l'homme de Dieu pour cette révélation. Maman. Makambo mozangisanga kimia dadi na la famille moko anzambe nga na ebi nzambe utambota matilelo dadi. Dadi ndo moninga baboti na nga bakolisinga na nzela nzambe. Nzambe otobenga ke papa ba ofele na ngo biso yeuti dadi. Banoko no balia kimbonga libala. Noko balia mbonga libala mbaye na nga liboso dadi. Mbaye na nga po na zane dadi nde kuta zaboye. Azo bongisa makambu po ke bima na famille na ngai abala ngai dadi. Premièrement, est-ce que mobali wa liboso na kufa balia kimbongo? Akufa bosala kwa sukola kayo mai ndenge basala ka moi coutume basala kiyo. Dadi famille mobali basilika balobi ke ngam na bomi mwana na bango. Mais moi na bango ke na bango la kuna pazala la mwasi mususu ngala e barate. Mobala la kinga ke voyage na ke maita mobala ke ba benga nga mobala ke jeudi ba benga nga dimanche mobala sali AVC.
nde kuna traitement osimba te nayebi se azonga awa tolandele awa nde koya yaki awa rechite mbala yo okufa me famille emonaka ngai muna boma mwana na bango dadi nde place basundola ngai nde bandoko nanga babioko basundoli yo poami te bandoko nanga bazwinga bazongisinga na mboka so natali na mboka pena na fefa kuna ya mboka bamama na okoka susu te kovivre na mboka nde ndime nazala ata na mbanja ngungu mpo nasalaka kiboyi nazwa moya kovivre dadi nde place nako okutana na mobali nanga oyo naza na ye papa sikoyo mama witi oyebi ke problème oyo eza problème oyo tokotraitango kaka yo moko te il faut traitango avec mobali na yo faut ayeba vérité ya makambo nadi mobali nanga so yebi vérité akoboya ngai papa non aboyo osali ekomo libanda te eza bitumba ya molimo yango moni mama uti atunaki soko kotisaka mibali mosusu na ndako nasala yango te dadi alors obangeli te Maman Myriam na biso de chez nous de télévision je pense que nde naza mona na poso olela mais nazo kokanga kolela na ngai mpo naleli ben mingi mpe na okontinue kolela. Ce que je peux te dire, merci apôtre pour cette révélation. Maman Myriam elo na koyebiso kaka chemin lingi oyo ye eza une bonne chemin ya roya nesika o na osenga na yo. Je n'ai pas le papier mouchoir mais tu peux m'aider. C'est que tu as essuie tes larmes. Nzambaza au contrôle de toutes choses. Là je vais profiter du côté de la régie. Bapesa nga pause pour ton micro solo là. Orphelinat Bravo Jésus, chaque enfant a droit de briller. Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, shalom, bana nzambe. Eza maman Lydie aye kobe ta porte pour na Orphelinat Bravo Jésus. Bien-aimé, na ye kotalisa yo secret moko ya kobongisa 4e génération na yo. Kosala bolamu egangaka. Surtout ko penser na orphelin, na veuve, pe na ba indigent. Maman Lydie aye kosenga na biso nyonso tokozwa video oyo to penser na Orphelinat Bravo Jésus. Bana batangaka, bana babiaka, babelaka, bazaka na besoin pe ya ko vivre lokola bana na biso na bandako. Maman Lydie moko na Bravo Jésus mwemba bakokoka te. Mais lokola Bravo Jésus ezali monene eza monde entier, de Maman Lydie aye kobeta na ba porte na bino. Tokanisa barfelin na $1, na $5, na $100, na $1000. Na buku ne kaniseli ozocha ba point. E kokomela yo moment moko ya pasi. Zambe akozanga te kokanisela yo. Okokanisisa nzambe lobi fungola buku ne kaniseli. Okomona kombo nanga na kati ya Orphelinat Bravo Jésus na futelaki ba orphelin ndako. Na tangisaki, na lesaki. Malade elinge kluwenga Yesu kaniselanga. Et okozanga te kobika loboko na Yahweh na bibele. Que le Seigneur vous bénisse. Faites vos dons via RTL Money, M-Pesa et Orange Money. Pour les enfants sans parents, les orphelines et orphelins ont besoin d'un foyer, d'attention et de protection. Ces SOS leur offre une nouvelle famille attentionnée. Orphelinat Bravo Jésus, chaque enfant a droit de briller. Voilà, bozong na biso na kati ya plateau. Lola likana opambola bandeko nyonso bataka biso bisika banso o bozali orphelinat ezali na matete na Viaza, référence ezali banunu so otonika quartier Viaza numéro 27A Orphelinat Bravo Jésus zawan
Bah, personne vivant avec handicap et pourquoi pas bah, veuve, bah, vieillard. Oh, tout ça a toujours un ça aussi a bisungi pour na ba veuve, pour na ba vieillard, pour na bateau pe ba na ba passe. Non, lukande alinga la français au balobara. Pe na lingala o elobara ete bateau ba ojanga. Ni singe tout ça. Merci beaucoup. Ingénieur Ben, repose en paix. Repose en paix. Ozari pour Nabiso quelqu'un très cher. Des fois on s'est dit dans la société à chez Biso Télévision, toza ba mo rolobate. Parce que dans la chez Biso Télévision est comme presque une famille. Quand je dis presque une famille, c'est-à-dire la famille. Repose en paix. Tu as fait beaucoup de choses dans la chaîne. Bah, œuvre ne t'ikali. Comme on dit, l'artiste ne meurt pas. Mais les œuvres restent. Bah, œuvre ne s'est. Voilà. Là, du côté de la régie, bah, préparer, bah, Sungabiso, bah, côté la biso, bandeko, apôtre. Oui. Parce que c'est une foyer. Où ils ont composé, na moi, c'est pas dans mobile. Bazo l'ex là-bas. Difficulté, moi, il y a couple, apparemment, il y a 3e personne. À Nakata foyer. Qu'est-ce que tu peux dire? Mais ma madame, avant d'appeler ça, papa n'a vu ça, apôtre. On avait un kémi patriarche. Est-ce vrai? C'est vrai, c'est ce que tu vis. C'est la réalité. Moi, la réalité comme elle a la vie. Et la réalité comme elle a la vie, et ça lui 8 ans, ma cambo, maman. Apporte, je sais pas, 10 secondes, 15 secondes, ni le co consoler maman la biso. Là, du côté de la régie, va préparer, va côté la deuxième invité. Merci, Maman Witi. Je vais te rassurer quelque chose. Vous n'allez pas adopter un enfant. Mais vous aurez des enfants. Amen. Il y a un Dieu au ciel qui écoute la prière. Peut coller là, il y a battu à l'été. Le problème, nous avons qui combat spirituel. Des barrières pour que les enfants ne viennent pas. Pour adopter moi, les enfants peuvent m'habiter. Il y a des couples où adopter à cabane. Ce n'est pas mauvais. Mais dans mon esprit, le Seigneur me convainc que vous n'allez pas adopter, mais vous aurez des enfants. Tu crois en cela? On dit minango? Amen. Ba protelanga mutu. Kolo yobenga kingai. Ona suka na nzela te. Nakoma kino. Bonjour. 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 Myriam. Myriam. Tu fais quoi ici? Papa. Hein? Prends des places, s'il vous plaît. Merci, madame. Mais tu n'es pas à l'aise, je crois. Où est Hélène? Hein? Myriam. Mais je te pose la question, mais réponds-moi. Eh, papa. Maman, s'il vous plaît, je m'excuse. Maman, maman. Au moins, c'est normal. Hein? Mais je suis étonné, subitement comme ça, dans le plateau. Non, maman, elle m'a mis sur une habité à Orsani. Hein? Kasi biso na ba mongo tolobaka makambo eza pene ya motuya tobaka na kotelema te osokama po toswama na limeme pe na maman, s'il y a un problème, tu peux me dire, ok? Mais na état où na monier, puis na tika ki awate. Sokama te tata. Oko sokama, eli kolobo vanda. Elle continue à pleurer, tu vois pas? Mais maman. Non là, tokoloba makambo tende ba. Oza bokulaka te. Na pesi ono lo sako lisusu. Fanda, pardon. S'il vous plaît. Fanda. Je ne sais pas. Merci. Nous, c'est Bravo Jésus. Oui, madame. Une émission où elle permettra à tout.
ceux qui ont un problème, au quoi il va pas battre. Na oyeba yango peut-être peut c'est solution. Na koyeba peut-être ayo oyebiso a. Parce qu'il y a des hommes de Dieu. Je vous présente l'apôtre Pierre Kitete, un serviteur de Dieu. Je pense que ta femme, tout ce qu'il a fait, toutes les démarches, pas comment, c'est pour votre bien. Peu importe la situation, peu importe façon de saler les amours, mais je sais que je l'aime bien. Je dois tant et s'il vous plaît. Merci. Maman, ton mari est là. Arrête de pleurer, s'il vous plaît. Nous allons nos brefs. Ah bon, sur la ligne encore bon thé. Zaka, bref. Attends une phrase, tu lui dis. Eh, Myriam. Arrête de pleurer d'abord. Hein? Myriam. C'est quoi juste? Hein? Si on a un problème, pourquoi est-ce qu'on a un doubt? Hein? Tu dis ça? Tout les cambo yangana se passer entre nous, il y a que le bilan on a une émission. Hein? Tu as une quelconque, c'est ça? Hein? Papa Langai. Comment vous va nous? Trésor. Papa Trésor. Papa Trésor. Oui, madame. Papa Trésor. Pardon. Nous avons ta place naïe et puis on fait ça. Maman, tu vois, c'est pas normal. Pas Trésor et bébé. On est à moi sinon, non? Tellement. C'est-à-dire, les gens là-bas, l'homme soit ressent au-delà de tout. Même si à Mémé, on a plateau. Mais tu l'aimes. C'est pour cela que je posais la question qu'est-ce qu'il y a. Parce que j'ai senti en toi que tu aimes ta femme. Madame Nayo aye awa kaka neloko moko. Oyo yebi. Pour les cas, on a foi. Pamba ete. Azobota te bosali 8 ans. Na kati ya 8 eza ba fausse couche. Après ba fausse couche, azo souzi 8. Souci à moi sino ezali à lobby, oza mopaya makambo te. Mais a ko déployer lokomo encore que yo déjà yo mo so filmer. Vous l'acceptez vidéo pamba ete bino mi balé ba ascension entre moi na mobile ya kosangisa mwa nzoto eta ke opetata mutobo wayo et ko permettre péter et kota na papa maman bomi yo raté bino mi balé le quoi moi na mobile mais na kati na batu bon l'acceptation vous moi na mobile mais ozo ko faire partir na moi implice ya libala ezozala sur le lit conjugal au filmaye pour azana ba station chaque minuit bon minute c'est-à-dire chaque bouton dans le bandenge ya lobby amonaka présence ya mibali o ba kushaka naye mais problème na ye oso filmaye pour la kisaye. Mais à mon avis, qui n'a eu à mobali, elle a couché. Qu'est-ce que tu me dis? Maza interprète. Ah, s'il vous plaît, madame. À la fin, je n'ai pas compris. Tu as dit quoi? À la fin. Ouais. Le quoi interprète. Nyoso eleka. Oso filmaye. Olaki.
olakisa ye bamouvement ya sala soki aobana mobali omona mais cette fois-ci autant otunaka ndima te nozwaki décision kofilme na butu parce so bolali mbeto ekoninga yo oningisi mpe mbetu na butu te mais mbeto yango ekoningana nde banani nde ofilmaki olakisi ya lobi ayebi makambo wana te mais na kati ya makambo wana moto aningisaka mbetu wana mpo oyo filme leki no mobali Myriam, arrête de pleurer. Ok? Je ne sais pas. Est-ce que tu peux m'expliquer clairement? Hein? Parce que on dit maté. Myriam, bien sûr que pour maman lobby, oui. Mais comment est-ce que et comment Nathan, tu sais bien que Nathan petit frère, ok? Mais et comment Nathan, na makambo oyo, il se passe entre nous, ndako. Hein maman? Myriam, je te pose la question, réponds-moi. Hein? Et comment que non, ça le logo mobile ma bien la famille, ok? Hein? Attention à mon bail non. Comment la maman veut rien qui n'est pas. Yo bat. Yo comment le quoi biso to interpréter. Tu parles avec moi. Hein? Vas-y. Peux compliquer. Biso. Mais moutaningi sara yo filma keza data. Moutali bo chef, c'est vérité tu es en Kana tate na oncle na bino. Bibi na mona na oncle na bino la photo. Na como le va Bibi pardon. Chérie pardon. Maman. Milibo zo tiokolo na butu gozo fukama. Maman, on va y aller maman, pardon, on va y aller comment papa langa, on va y aller comment maman langa, maman. Loko na bino. Maman, s'il vous plaît, pardon, s'il vous plaît. Ah, s'il vous plaît. Ah. Tu me dis Nathan. Hein? Et ton oncle. Nathan couché na yo? Non, qu'on a yo peka Nathan poil. Bibi na mona oncle na Nathan. Bibi famille nous va coucher na yo compris na famille. Non. Je ne sais pas. Pardon bébé. Calme-toi. Hein? Eh. Bon si on idée ça que filmer na butu ana. Maman, s'il vous plaît, pardon. Hein? Je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce que tu peux faire maintenant? Ah, Myriam, pourquoi tu m'as fait ça, Myriam? Myriam, tu m'as touché. Myriam, je ne sais pas. Tu m'as pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Nathan, mon petit frère. Nathan couché na yo. Et puis mon oncle a couché na yo. Hein? Oh, bah, il a filmé quel point, Nino? Oui, bébé. Maman. Il est là, je ne sais pas. M'en fait ici qu'elle est tuée là. Ok, maman, s'il vous plaît, pardon. Vous n'êtes pas la commune. Vous n'êtes pas la matali susu. S'il vous plaît, vous n'êtes pas la matali susu. C'est que ça à côté. Ok. À côté, oui. Cassio. Oh, s'il vous plaît, monsieur la porte, c'est ça. Eh, mets-toi debout là-bas. Je dis, mets-toi debout. Tellement. Ah. Kasi yo pesa akali mais bala ngope pata bolingo.
C'est la honte. Hein? Dans un on a Sony, comment est-ce qu'il y a un speak tout ça? Hein? Encore pour ça, swag. La film parce que c'est pas la première fois. Et c'est répété déjà 3 fois. Dans mon oreille, là bas super. Excusez-moi pour l'interrompt. Souvent, maman, s'il vous plaît. Là ça déjà monté. Hein? Comment on a eu l'eau et c'est l'eau qui voilà quel a mouké et ça l'eau moi mouké parce qu'il a souffert trop. Hein? Et puis place qui en ce moment monsieur. Hein? Et puis place qui en soit. Hein? Et bah sacrifice nul que non à la salle pour commander l'eau. Hein? 8 ans de mariage, c'est pas une petite chose. Hein? Ah, mais manger mité, tu trouves ça normal? Nous allons la banne. On a foyer na yo. Merci beaucoup. À mon avis, c'est bien. Il fait que ceux qui sont là, solo ligne moi aussi, on dit mangati. N'a pas besoin d'idée de la filmer. Surtout là, la chambre. Moi si ne ça va ça c'est pas excusez-moi mais c'est pas propre. OK, je comprends. Parce qu'on a que non fait moi ça la boy bébé, fais ça fait tout ça. Mais t'es que nga oui, mais nga dans sa présent à côté. Mais non mon homme tu dis. Mais en ça là on y est mon coup. Ce que non a ébissé andi mamoté. Dans ce qui d'ailleurs filmé il y a un accès qui est vidéo. Makambo famille n'a bien côté. Makambo famille n'a bien côté. Mais je suis étonné. Nayo quand je me suis dit non, petit frère nanga, asa na kati ya makambo. Oncle nanga, asa na kati ya makambo. Ça veut dire quoi? Papa, tu es homme de Dieu. J'espère que dis-moi si nanga lol makolo. Haïti awa pour avoir solution. Bon. Na lemba trop il y a osangana ko betela makamnanga presque pas ba homme de Dieu parce que excusez-moi pour le terme na mona ba homme de Dieu tout baza ndenge moko parce que na kenda déjà na posa ka mais ça va ba biloko ba pesa ngana sala na mona ngosala lo mote ayebi ku teke ma na sala nzutu na o ba pas très bisusu ba pesa nga pona na sala ngo parce que voilà nzota mona mais ya yebi ngote. Mais je ne sais pas. C'est que non. Ah, Seigneur, tu es présent. Je ne sais pas. Mon frère, je vois. Qu'est-ce qui m'arrive? Papa, c'est quand même ok. Nathan. S'il vous plaît. Oh, mais. Oh, le Raboula Mouzoba, je ne sais pas. Aux familles, on a supporté. Ma famille n'a pas supporté. On a laissé à chaque fois. On a tiré la provision. On a tout pour la bango. Mais pourquoi vous salanga boy? Hein? Mais on détruit pourquoi? Papa ah, mais c'est pas normal. Papa Zalaki. Tu t'amke. Naïdi eza émotion koyota likambo boye. Eza passé. Mais ce qui est moi si na yo aye awa, eza parce que alingo jouer rôle il y a une femme sage qui bâtit la maison. Au monde ma bête kita vraiment kitsa motema. Aye ko détruire yote. Aye et pas ya basali ya nzambe parce que na ye moko alobi soka yebisio peut-être azo banga et tant au moni moi ça to banga ko yebisio de kamose que il y a une semence d'amour azana bolingono makasi nyonso lobi wana place ozwa ki ye tout ça alobi ayebisio awo ndenge bokutana ki na ye azala ki trop sale mais on dit ma ki na condition et a pecho ba valeur rebelle le kumu moi ça peut ça que pas mobali. Moi, je pense que c'est une très bonne femme aux Anaïs. Parce que quand il y a beaucoup de coco qui ne peut pas banganga, ake peut-être pas battre, mais sous peut ba saler pas ventir. Idée na metzkala qui a papa, est-ce que tu peux imaginer na rekomati na idée na adopter? Ouais, elle nous a dit. Elle nous a dit. Ma famille nanga propre. Petit frère nanga propre. Papa quoi adopter moi les amis bêtés. Ah non. Solo on lui paie papa Mike qui charge la carte your maison à bête. Ça se fait pas. Kokyo aider na sungamke. Je répète que tu as une très bonne femme. Oyaye koduka solution pe apesi numéro ba benga yo.
pour na kinye kota likambo c'est vrai à la maison peut-être on ko silika makasi awa j'ai osé un peu réservé pour na réalité zalia mais nanda ko peut-être ko ça l'appelle kino mabe ko taper moi si na yo au sali n'importe quoi ta femme t'aime makamo nyonso oya lobi na yo wana na kokota na place na yo soki okosilika makasi silika makasi soki ezalaki azwi mobali mosusu akotisi na ndako to azwi petit frère na yo babimine na kibomoto. C'est un combat spirituel. Eza makambo yo salama na consentement na yete. Yo moko le bio filma ya monde ba mouvement. Je pense que au semble la capelle. Oyoka déjà on a déjà parlé des maris de nuit, femmes de nuit. C'est ce qui se passe dans sa vie. Vous voyez? Eza oezo le kanabo moina. Donc aza visiter na ba esprit ya ba mari de nuit. Bango ne va pas empêcher bana na kati yanda. Donc c'est un problème spirituel. Oyo lukato landela yango pona esi la complète. Ne te fâche pas. Bah quand tu as un troisième invité. Papa. Papa pas trésor. Pas trésor. Pour ça la besoin bazo pesa au moins. Ne te fâche pas beaucoup. Alima moi nzela. Yokai. Comme on a dit que nous sommes contre. Parce que tu recevoir moi sinon. Non. Problème où tu as nango par rapport à cette émission. Tu as la poste à cara. Tu réconcilier. Les plus grands problèmes, c'est ça. Côté à la troisième. Bonjour monsieur. Papa, maman, Fanda. Yeah, prenez place. Il y a trésor, t'as bien ici. Papa, prenez place. Yo, Monica, il y a trésor. Moi, c'est hein? Oh, la lobby. Yo, mon a trésor. Moi, c'est oh. Net na mis soutien na mbunjolongoli. Maman nae batezanoni. Prenez place, s'il vous plaît. Ah. Mais au côté grand frère na yo, prenez place. Na côté na mo no les habités. Mais aza ya na yo. Ya no toté. Ya na ngai. Oyo nde tozabo mutozo mona ya trésor. Ah. Bon, c'est un beau petit. Lunette. Yes. Non, mais quand est on? Yeah. Ndeko lobi oyebi wana. Oyo zanga c'est kombo. Papa vanjo musala nzambe. Apôtre Pierre Kitete. Yeah, loba. Makandi na ute koloba awa na butu so nalali na kusana nata nata kusana na ndenga butu mama na butu ndenga zabo na kusana nata na kusana oncle mama. Il y a trésor. Il y a trésor. Il y a trésor. Oh, il y a trésor. Moi, moi, c'est oh, Monique. Bah, j'ai bien gagné où ça, c'est un automne. Oh, où t'es où ma venti? Il y a trésor. Où est ma venti? Attends, calme-toi. Oh, voilà, couché moi, c'est là où il y a trésor. Babi na boutou bébé.
Na butu. 50 ans, on a eu ma butu. Oh, ça te demande. Oh. Pourquoi mascara? Comment tu as mascara? Mascara, on a un attaque. Où est mascara? Sinon, ayaki na lentille. Nan. Ngai, ngama butu na yebe ngote. Te vana na yana ta osa gente yaya nengo lati bona sepe no makasi mote la sepe na net no okabela moi si ya grand frère na yo chaque jour na butu et ya ndoto te so balali na ya trésor eza na yo butu ya na butu ngai oyebi se bongama mama yebo ndi mama ya solo ba yo so ndi mango ngai et trésor mo mascara mo sina o akoti na mascara kasi lanti angona basili ndena na che mo sina lo ba trésor ata yo mo zo ka wote mama lo ba ki akosela makamu ngana bima na nenga butu esenga na yedi butu ya trésor Petit, Nicolo va vendre du hôtel. Talangai. Papa trésor. Tala kuna. Ole Kinao. Avant Nanda Kuna. Depuis longtemps. Obi, pourquoi ma beauté est zoyate? Talam Tazo récupérer Maïna Oyo. Leki na yo azana na sorcellerie azana ten. Moni ba association wa lokuta. Moni ba ya trésor. Leki na yo na noko na. Ba komisa mwasi na yo mpunda na. Aza mwasi mabota. Tala mutakangi mabota ya mwasi na yo. Ya trésor yo ndimo mo yo ndimo. Esi mama lo ba ya trésor ndimo. Asolelini. Mama lo ba de mama lo de akosa. Nathan. Musala nzambe, OK? Musala makosa mama lo ba trésor. Olela. Tout n'est tabou. Hein? Olela. Suna bandiko di yebisa yo. Banda le début jusqu'à la fin. Obimisa même sur la tête. Hein? Marambole ki la ngana mwasi na nga. Ebisongo. Mama oni oui les gars mama oni moi c'est nga akushaka na mibali onga na ebiti na butu atandi comment mutu mona ka yo ngai ya trésor ngai yo za source ya makuta na nga ya trésor ni ya trésor unga moni ezat oya libabete o libabete ngai ko bima moi sina ya trésor atakuna ndinga ndoto ngai ko bima moi sina yaka Seigneur soko ebi kamote yaka je prie maintenant que l'onction de la vérité est dans la vie. Si tu ne connais pas l'affaire, viens. L'onction de la vérité descendra maintenant. Trésor Moni. Kasi kendet. Yobo kushana mwashirete. Toke na compagnon. Ah, nini barrière. Maman, s'il vous plaît. Maman, s'il vous plaît, madame. Pardon. Nathan. Musala nzambe. So yebike, oyebi loko te. Te mayaka, c'est simple. Trésor na yelo te ya trésor. Oyebi loko te non. Abenga c'est tout, yaka. Oka ana ebaleza. Ebalawani ya Congo. Viens. Asilika. Mais kende kasite. Nathan, mabeto makofi mabe. Ebi. Dans un plateau. Jesus. Jésus. L'onction de la vérité. Dis maintenant la vérité.
Papa loba. Yanga ite trésor noko. Noko nde noko yanga ite. Ngaite noko. Désolé bisaka zaka ite za noko none. Ndenge mboka tira alo antenne. Atira antenne. Tu vois le moi na botarati to kushale solo la butu. Ah! Papa! Ça commence. Attends. Ça commence. Attends. Regarde sur ma classe. Tu vis chez moi. Non, ça va, non, c'est mieux. Attends, faut t'en avoir Trésor libisa. T'es gana libisa yo. Attends, on gagne 8 ans. Non, comment il était. Attends, comme si on a eu puissant. La bika, le divina otika. Le divina otika. La larme de crocodile, le couteau de ça. Ah, le monde méchant, pourquoi le monde méchant? Le cœur de l'homme. Voilà. Papa qui t'aide, moi je pense que Papa Trésor, s'il vous plaît, en tout cas, permets-moi, il y a quoi avancer vers toi. nalingi te oagir na nzoto eza mambo eza trop spirituel mais c'est yango asengaki makambo esala n'en veux pas ta femme parce que démarche non soit salia quelle que soit la réputation qu'osala pourrir aujourd'hui elle reste ta femme peut-être pour y bassus maman chose ça le aussi maman Myriam doya maman Myriam na biso e yaya malembe nzambe so alingaki yo te batuka nzambe te nzambe batukaka yo te permettre olo mama na sali la famille na bino natani on va lancer la famille na bino papa Trésor maman Myriam to se calmer s'il vous plaît papa Trésor maman s'il vous plaît maman mon douleur na ça non hein mon passion na ça non maman hein mon douleur na yoka mon dépense tout que moi je dépensé pour lui mais plus jamais chez moi, je te dis. Limisa. C'était le diable qui tuait. Sorcier. S'il vous plaît. Yarato que non. S'il vous plaît. Calme-toi. Calme-toi. Juste un conseil. Papa Trésor, ça fait très mal, mais je te promets que toute l'équipe, maman Myriam, Botika Kolela, Topé sa Satan Anzelake, Bible le Binabiso que ce qui est révélé condamné. Et je vous promets que toute l'équipe de Bravo Jésus, Tokoya Nanda pour la délivrance de la maison. Donc, ne vous en faites pas. Toute l'équipe de Bravo Jésus.
Je vais prier pour vous. Ensemble, Nzambe na kombo na Jésus, pesa kimia na libota oyo. Na kombo na Jésus, Nzambe pesa kimia na libota oyo. Nzamba pambo la bino et toute l'équipe de Bravo Jésus. Juduric House, nulle part ailleurs. Katia Lubumbashi, la Golf Plateau, avenue Abidjan, numéro 18. Waouh! Dans la piste de monsieur Amouneni, dans la trône ya marié, à table ya boui. Dans la verre na biso, verre à champagne, verre ya vin, verre ya maï, et pas la biso, après ça un champagne à verre à maï, parce qu'il y a tout. Ah, ma protocole ya boye. Waouh! Voilà l'espace vert. Bato balinga ba baby shower, ba événement balinga l'espace vert. Dans l'endroit là, on a ba événement nyonso, ba conférence, ba mariage, ba fête de baptême, ba communion, ba retraite de day, nyonso ka awa na Juduric House. En tout cas, tu as dit, ba mariage na nyonso. Merci Juduric House. Hey, alors là, Juduric House. Allô? Allô Masasi? Ya Masasi? Boni mama kuna na homme de veillard Misunga. Naza déjà na Misunga homme de veillard. Au moni tant maman a piqué crise. Allô, na oki bien te. Tant bazo sengo mbongo, yo tindi mbongo, bango bale ba songe ba kati ba songe ba memel ba dispensaire a mike. Eza sunde ngona te mama. Mena poto na Kishasa la même chose. Et loko zo sepeli sanga. Banda mama koma na Misunga homme de veillard. Ko tali mama. Oh mama zongi lokola bébé, bazo zo soya mama. Oh, mais là so moni mama, mama zongi chenite. Mama zo dia 3 fois. Tongo medi popo. Deko nanga elo musu sepeli singai. Misunga homme de veillard. Oyebi ke bana courant zo katana. Soke sarika manœuvre pano ya temps. Bana lumière 24 heures sur 24 heures. Et puis connexion internet et vanda. Et puis soki mama ayoki mal à l'aise ou bien mutu pasi nzoto déranger. Kaka na mutu na place à la liwana a fini bouton rouge. Docteur Mbango azana kati, c'est pourquoi homme de veillard Misunga ezana kati ya clinique Misunga. De so futima on a regretté te. Ah ouais, tu bien na wezali. Ba minganga bazo sala mama contrôle chaque semaine. Mais azala kuna Abela te bazo sala examen. En tout cas, ya Masasi e moneli penanga na pemi. Bana mama comme na homme de veillard Misunga. E moneli na misu te. E monani bambongo na zofinda ya pampa bana. C'est fini tout ça. Moro liango lisusu te. Homme de veillard Misunga. Ngana bango rendez-vous quand la fin du mois. Na pemi. Non, tika ya fanda kuna lia tranquille. Apema, ba médecin 24 heures sur 24 heures. A continuer kuna ngana no pesa ka mbongo na fin du mois. Yebisa bango na changer comme on a commis li petit Misunga. Babe. Pendant 7 ans, moi la vie. Parce que jamais, ce qui moi, c'est que mon père est au bout de la tête, il est en train de faire beaucoup de bois. Et là, on y a aussi tout ça, la nuit, on a tout ça, on a tout. Chez Bissot Télévision, la chaîne qui vous ressemble.